Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Très heureux de vous revoir connectés aux différents supports informatiques, tablettes, ordinateurs, téléphones, voire même à la télé sur notre site congofrance.com. Dans cette émission, Actualité à la une, Tokosolo la Makambwe, Belé Oezolika, Nakati, Yamboka Nabiso Congo. Un ministre sortant de Joseph Kabila fait des déclarations douteuses, comme quoi Martin Fayoulou, c'est lui qui avait gagné les élections de 2018. Ministre Moko ya Kabila, kombo naye Lisanga Bunganga, asali ba déclaration lobby. Isa Martin Fayoulou muta gagné qui ba élection. Mesdames et messieurs, au cours de cette émission Actualité à la une. Pona nini banda kalawana te ministre Ango Lisanga Bunganga asala ki ba déclaration oya so sala lelo. Makambo eza ebele otokosulula. Est-ce que Martin Fayoulou a gagné qui peut élection à solo? Vous allez brancher, connecter, donc développer en haut. Martin Fayoulou m'a dit en meeting le 22 septembre 2019 à Kinshasa. Martin Fayoulou a organisé meeting moko munene. Nakati ya Kinshasa. Alingi a réclamé lisusu nini. Alingi a ebisa biso lisusu nini Martin Fayoulou. Eloko nini Martin Fayoulou aye nango ya sika. Po aye bisa biso. Est-ce que ezara la vérité des urnes? Donc développer au cours de cette émission Actualité à la une. Mesdames et messieurs, affaire, il y a gouverneur, na vice-gouverneur na kati ya Congo central. Enquête et salemi, résultat et bimi. Ba condamné mimi. Mesdames et messieurs, restez branchés, connectés. Nakati ya émission Oyo. Toko solula makamwe belé. Na minute tozolo ba awa 50 personnes ba koufi nakati ya Tanganyika, train et baluki. Une cinquantaine de personnes mortes dans un déraillement de train au Tanganyika. Zoé Kabila alobi nini ye mutazali gouverneur kuna nakati ya Tanganyika. Donc, solo la yango au cours de cette émission Actualité à la une. Matungulu, ex-membre influent Yalamuka. Alobinini, depuis Félix Tshisekedi Tshilombo anomaye Nakata Bad, Banque de développement africaine. Donc, solo la yango au cours de cette émission Actualité à la une, la RDC est le pays le plus écouté du monde. RDC est un pays oyo ba infiltra yango makasi na communication par les services de renseignement selon un agent de CIA. To solo la ki yango makambo serveur oyo ya RDC esalaka na Rwanda. Lelo to retrouver article oyo un agent ya CIA a sa déclaration comme quoi ba Congolais ba infiltra bango ba tia bango en écoute. Makambo za ebele oyo to kosulula na kati ya émission oyo.
Nazande konabino congolais kombo nanga Didi Dipumba na ye lelo na katsa banda konabino pour na informer bino. Mboka na biso Congo eza mboka moko kitoko. Mboka moko malamu mais ba ennemi balingi ba congolais te pe balingi ko déstabiliser mboka na biso. Yo mutu ozolandanga, yo mutu ozotalanga, papa mama to s'engager pour na kosunga mboka na biso Congo. Yango ndeza patrimoine na biso. Yango ne tokotikela bakoko na biso, tokotikela bana na biso. Avant de continuer émission Oyo, tozotikela bino ba annonce. Bino batu Oyo bolandaka pe biso, site moko efongwami kombo na yango zandofest.com. Bobeta na kati ya bandako na bino soki boza na temps. Boza na besoin ya koteka biloko en ligne. Bobeta zandofest.com. Oza na voiture na yo, eza na kati ya Kinshasa, eza na kati ya RDC, olingi oteka yango rapidement, tia yango annonce na kati ya zandofest.com. Oza na bilamba na yo ba ordinateur, olingi oteka, c'est facile et pratique. Botia yango bo loger yango, ba client baza ebele ba kosomba biloko na bino facilement, bino bato boza na bilokos. Site yango wana zandofest.com. Totikeli bino ba annonce après tozonga pour na to développer ba sujet auto préparé pour na bino. Merci beaucoup. À tout de suite. Easy Pack for Less. Easy Pack for Less, c'est notre service de conciergerie qui achète les articles aux États-Unis ou vous laissera acheter vos articles en ligne et les fera livrer à notre adresse où nous les emballerons et vous les enverrons à moindre coût. Pour la promotion 2019, nous allons passer avec notre truck pour récupérer les cartons chez les clients à leur adresse respective. Kansas, Champaign, Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, Virginia, Maryland, Raleigh, North Carolina, South Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana et Texas à partir de 10 septembre. Départ au conteneur prévu pour le 20 septembre. Easy Pack, à côté de vous. Omona be fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyelibino ba kongole nyoso oyo bobela ka maladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Pona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso, même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuel misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya ememieti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Eske na mutuel misunga tembezali ezate Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition.
Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668 www.powerbase-6car ou bien contact @powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez le meilleur. Powerbase Car. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Merci beaucoup. Des retours sur notre plateau de congofrance.com. Mesdames et messieurs, na remercie bino encore. Ndenge bozozo attend pour na kolanda ngai ndeko na bino Didi Dipumba. Un ministre de Kabila, Lisanga Bonganga, a sali ba déclaration moko oyo lelo, mesdames et messieurs, tokomi ko comprendre que ba politicien na biso baza plus manipulé. Alobi eza Martin Fayulu mutu azwaki ba élection. Mais Lisanga Bonganga tango azalaki ministre depuis 2016 ti lelo 2016-2017 ti lelo tokomi na 2019 tozokende 2020. Mesdames et messieurs, pona nini Lisanga Bonganga oyo asalaki ba déclaration wana te. Lelo balongo lié musala asali sous ministre te. Akomi kosala ba déclaration. Mesdames et messieurs, tokoyeba le pourquoi. Qui est Lisanga Bonganga? C'est un collaborateur. Il y a Jean-Pierre Bemba. Qui est Jean-Pierre Bemba? C'est le président actuel Yalamuka. Jean-Pierre Bemba, c'est aussi le président du MLC. MLC est un parti politique oyo ezalaka rébellion oyo ezalaka un groupe rebelle. Lelo est comme un parti politique. Il y a Jean-Pierre Bemba oyo tozomona F Basayi Banakati. Lelo Lisanga Bonganga a monique abandé ko s'attendre que na gouvernement ya sika o ekobima yepe aza na kati
Lisanga bonganga sala ba démarche. Que le kola Félix Tshisekedi Tshilombo azobimisa gouvernement na ilunkamba. Abandé ko s'attendre que Félix Tshisekedi ako retenir yé. Chose qui n'est pas faite. Lelo, mesdames et messieurs, asiliki abimina média. Ote eza Martin Fayulu mutu a gagné ki ba élection. Lelo ndeye kobima. Mais tant Martin Fayulu a kenaki na justice pour na saisir la cour constitutionnelle, lisanga bonganga ozalaki wapi pour oye la Martin Fayulu ba preuve. Tant Martin Fayulu a saisi ça qui la cour étrangère, il y a Union africaine. Lisanga bonganga azalaki wapi pour na ko soutenir Martin Fayulu. Tant Martin Fayulu abane ko sala ba meeting na ye. Kokende gauche, kokende droite, pour na koluka soi-disant vérité des urnes. Lisanga bonganga azalaki wapi pour na kobeta tolo ke Martin Fayulu mutazwaki ba élection. Mesdames et messieurs, voilà nos politiciens congolais. Oyo basola ki sa bizaleli na bango parce que ba retenir yete na gouvernement oyo ya ilunkamba pour na Félix Tshisekedi Tshilombo a exigé qui que il faut bilongi ya sika eza na gouvernement oyo ke ba ancien ba quitter nanu atomboki abandi ko sala ba déclaration moko oyo eza non fondé. Martin Fayulu akei na Belgique. Lisanga bonganga ministre. Pourquoi a soutenaki Martin Fayulu te? Oye komi hypocrisie politique, mesdames et messieurs. Flatterie politique. Oye komi kimalanda ngulu politique. Oyo balisanga bonganga bazo sala. Des papas sans position. Tantôt na kati ya FCC, tantôt a boyi ko signé aye na kati ya MLC, tantôt akei na kati ya Lamuka, tantôt plutôt sans position. Lisanga bonganga sans position. Bato aboye ba ministre ya mboka na biso Congo. Bozomona image. Ozo pesa biso na kati ya RDC. Qu'est-ce que Lisanga bonganga a fait depuis azalaki ministre relié na kati ya sport. Égypte et betaki na RDC. RDC et Polaki. Qu'est-ce que Lisanga bonganga a fait? Il étant ministre. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de Lisanga bonganga comme étant ministre? Rien, rien, rien. Et aujourd'hui, à Elibiso, ba manigance. À Elibiso, à Moni, ba Congolais, ba Yuma. Admettons, mesdames et messieurs, toke na direction, il y a idée naie que Martin Fayulu mutazwaki. Pona nini Lisanga bonganga asalaki touté, pona ba preuve nyonso to ekoka, pour to ba pe vérité ango. Ça fait 8 mois yango yo, 9 mois tozo kende, lelo Lisanga bonganga zoya ko expliquer biso qui c'est Martin Fayulu qui avait gagné. Du mensonge. C'est ça, mesdames et messieurs. Oyo ezali qui mensonge, qui lokuta. Ce qui Martin Fayulu a gagné qui a solo. Mesdames et messieurs,
et ça là qui likama ba élection tolinga ki to mona yango na ba preuve à l'appui. Admettons ngai na zui ba élection na zui ba élection na bimi président mutu moko aye ayibi nga ba élection toke nango bongo ngai muto ba yibi action ni o déjà na sali pour na récupérer pouvoir nanga ce qui soit disant que Martin Fayulu est président de la RDC. Qu'est-ce que Martin Fayulu a fait comme une action pour récupérer son pouvoir? Na tuni bino question. Martin Fayulu a sali déjà action nini. Parce que ce qui va yibu et loko, il faut ça la action. Ce n'est pas dit que kolobake na kei na justice oyo so ndimango te. Sala action tomona. Ba preuve eza wapi. Ba preuve comme mbilinga. Comment ba ko reconnaître yo soko za na ba preuve te. Ngai eloko na retenir, mesdames et messieurs, na makambo ya ba élection oyo. Action oyo nga na moni Martin Fayulu asali. Et ça la musique ya seye. Et loko nga na ko retenir soki na yoki musique wana nazo kanisa élection en 2018. Est-ce que musique ya seye, mesdames et messieurs, nde yango est libéré biso ba Congolais? Est-ce que musique ya seye, nde yango epesi Martin Fayulu pouvoir? Est-ce que musique ya seye, nde yango Congo bongi? Est-ce que musique ya seye, nde yango bana bakomi kotanga ofele? Mesdames et messieurs, même nga moko Didi Dipumba na kamwe botala. Mesdames et messieurs, yango nde libération mboka. Action nini oyo osali pona o récupérer ba bien na yo. Yo ba botola yo ndaku, action nini osali. Admettons ngai ba botoli nga ndaku. Mutu moko bimi abotoli nga ndaku. Action nini nga na kosala. Est-ce que la kosala musique pona bina seye et que seye ngande mokonza ndaku wana? Mesdames et messieurs, tout réfléchir. Il faut prouver batu ke ndako yo eza yanga. Botala ba papier yango yo. Na sombarango telle date, botala ba papier yango yo. Na salaka boye tel jour, botala ba papier yango yo. Mais jusque là, il y a rien. C'est ça, mesdames et messieurs. Seye, ce n'est pas une solution pour les Congo. Si c'était le cas, mesdames et messieurs, mais Rwandais bakima, tant que bayoikara, seye mbalamoko bakimi. Ce n'est pas une solution, seye, mesdames et messieurs. Ce n'est pas une solution. Mabina. Ce n'est pas une solution. Comment mutu oba yibiye abandobina? C'est que bayiba kiota. Nga
ngai na yibio ndeko nanga na yibio yo lié au sala ba action pour na o récupérer le na yibio yo comme bina bat boloba mais non mais non mais ya zobina na mais c'est ça mesdames et messieurs. Martin Fayulu akozala nakati ya Sainte-Thérèse Lisusu le 22 septembre à Kinshasa. Martin Fayulu tomona ba meeting e bela sala. Nakata ba meeting na ye ezalakara Félix Tshisekedi a trahir. Félix Tshisekedi a sa présidente. Félix Tshisekedi Kabila Kosie. Wana ezaba mot sûr. Oyo tokoyo kaliso sur le 22 septembre. Et non koni na sika oyo il faut koya na yango yo tant que deuxième personne oh ceux qui n'a pas élection il faut y na biloko sika na lobaki yango Martin Fayulu soka do sala opposition à kitoko opposition pona peuple congolais il faut ayer bisabatu na meeting que Kabila il faut akende ces pays. Il faut abeler la Cour suprême. Que la Cour suprême boya na mandat d'arrêt bokanga Kabila. Abomisi bate belé pendant 18 ans. Bokanga e. Soki Martin Fayulu a sali yango na meeting ya le 22. Mesdames et messieurs, na Kabila mutu moko 200 €. Soki Martin Fayulu aleki alobi makamonga na zoloba oyo. Parce que yango nde Congolais zoluka. Congolais lelo azana besoin Kabila bakanga ye. Na lobi yango bien. Tous les Congolais o abengami Congolais ana besoin de développement mboka. Azana besoin Kabila akende ces pays. Mais banani oyo bakosala ke ba Kabila wana pe bakende ba ces pays. Eza pe ba Martin Fayulu wana. Na message, ce qui a sali message, na meeting oyo yé azo préparé, ce qui a sali yango, na komona aza vrai opposant, aza vrai politicien, ce qui a sali yango. Na ebisa ki binon que ce qui Martin Fayulu lobby bongo, na komi fanatique na ye. Na ko betele maboko, na ko acclamer ye. Voilà, voici un homme politique n'a qu'à soutenir. Mais bon cas moi te na discours na ye boroyoka yango te. Na lobaki yango lisusu mesdames et messieurs que Martin Fayulu na meeting na ye akotikalaka koloba te ke Robert waza Rwandais. Akoloba yango te. Akotikala koloba te ke Robert Roi aza kotambola na babanya mulenge akoloba yango te. Akotikala koloba te ke Robert Roi wana il faut ba Congolais botelemela ye aza na vision mabe pour na Congo akolobela yango te. Soki alobeli yango ngai na komi fanatique na ye. Akolobela yango te. Bon attendima que Martin Fayulu a travaillé pour le peuple. Il faut dénoncer Kabila bakangaye à quel de ces pays. C'est ça mesdames et messieurs. Il faut dénoncer Robert Aza Rwandais. Tout le monde qui yango mesdames et messieurs. Mfumu. Tout le monde qui yango papa nabiso nani. Papa nabiso mwanase. Un simple député à Bima Loba, à ça ba risque. Mwana semi, à ça moto nandimaka. Il sera signé.
Mwanasemi. Papa na biso mwanasemi alobaki Kabila comme on est Kanambi etika la bongo. Bomona ba homme politique bango wana fara. Papa na biso mwanasemi aloba clair. Kabila comme on a ye Kanambe. Kombo na ye Kabila te aloba yango apesa biso ba détail. Est-ce que Martin Fayulu akoloba que Kabila il faut ba kangaye akoloba yango te na bandeli? Mesdames et messieurs, akoloba yango te akoloba yango te. Place pour comprendre que Martin Fayulu Adolphe Muzito baso travailler pour na ba intérêt ba congolais te. Si réellement baso travailler pour na ba intérêt ba congolais, voilà les messages oye faluba publiquement pour ba site surtout internationaux ba capter yango. France 24, RFI, Le Monde, Congo France, ba site belé to publier yango beaucoup monde et ko créer engouement et ko créer bezmoko et ko salake batouana ya ces pays balakisa de quoi ils sont capables pour na baya ko maîtriser Kabila na kati ya mboka na biso Congo. Mais na kati ya discours ya Martin Fayulu et Rosakara Tshisekedi aibi ba élection. Ouais. Et ça n'a importance te. Toboa qui ça y est. Non. Ça ce n'est plus important. Yebisa biso clair. Congolais a besoin Kabila te. Vous passez message. Mesdames et messieurs, voilà et lokoyo na qui n'a insisté. Félix Tshisekedi Tshilombo, nga personnellement, nga Didi Pumba personnellement, naloba yango dio oyo ekoki kosala susu fort, ekoki kosala susu force na kati ya mboka na biso Congo oyo tokoki ko profiter na yango eza dio ya lamuka na Félix Tshisekedi Tshilombo basangana. C'est ça, mesdames et messieurs. Eza dio oyo tokomona Martin Fayulu na Tshisekedi basangana. Mais Martin Fayulu l'a dit aloba yango. Alobi batunyo surtout oyo bazana besoin ya commandant du peuple na Félix Tshisekedi Tshilombo. Bazana besoin ya Kabila te. Mais si réellement Martin Fayulu comprendre yango que biso ba peuple congolais tozana besoin ya yo commandant du peuple ozala na Félix Tshisekedi Tshilombo oyo mikolo yo ba combattant na ya UDPS ba bengi béton plus commandant du peuple, ceux qui basangana sali béton commandant du peuple. C'est ça, mesdames et messieurs. Naloba yango med fois. Tshisekedi Fayulu bosangana. Et l'autre l'équipe force ya bolingote. Soki bolingo za mboka na biso okoma lokola New York. Soki bolingo eza tokomona Congo kotonga malokola baso tonga soki nini. Soki bolingo eza bokomona ndenge Congo ezokoma kitoko. Mais soki bolingo eza te okomona ba détournement 15 millions 20 millions 31 millions okomona Fayulu kuna zolo ba discours moko hors sujet. C'est ça, mesdames et messieurs, au Romona Oyokuna, Lisanga Bonganga, Azolo Baba. Hors sujet, parce qu'il n'y a pas l'amour. S'il y avait l'amour entre nous, des Congolais, mesdames et messieurs, et Loko Oyo, Rwandais, Balingeba, Poussanate. Parce que il pouvait, mesdames et messieurs, devenir auprès de nous.
pour nous dire que Congolais liga muninga na yo parce que tozo longa bino tant que bosa divisé. Mais pour nani ni ba osala ngote parce que ça stratégie leur meilleure stratégie ya koluka ba Congolais bosa la diviser. Ceux qui bosa diviser des places yo ba étranger baza ko buma biso ba Congolais. Martin Fayulu va organiser ces meetings. Mesdames et messieurs, n'a lancé ce message. Ce qui Martin Fayulu a lobby que Kabila, il faut qu'il ces pays. Ngai na komi fanatique na ye. Ngai na komi ka kolobi la ye. Ngai na komi ko soutenir ye 100%. Ce qui Martin Fayulu a dénoncé, le dit Roubaix Roi, c'est un étranger. Aye na mboka na biso na ma idée ma bé. Roubaix Roi atangi komo na zolo baboye. Ngai na komi na kabi 100 euros. 200 euros na okaba yango. Mesdames et messieurs, le 22 eza mosikate ezoya kalamingite. Tout le qui dossier Oyo, Congo central. Mimi a piégé qui vice-gouverneur. Il y a Congo central. Nana Tinaki Mimi, gouverneur. Pour na gouverneur Abimakana, moi si Oyo, comme Mimi. Enquête Bimi, mesdames et messieurs. Ba enquêteur Baye, ba sali ba enquête. Bah Monique réellement Mimi a piégé qui vice-gouverneur bah linga mwasi moko komone Mimi lelo awa tozolo ba awa na vice-gouverneur na Mimi na gouverneur ba bengani bango musala na kati ya Congo central au perdre musala na yo likolo ya sentiment ya 2 secondes. Au perdre Moussala na yo, ya ki vice-gouverneur, ya gouverneur, likolo ya sentiment ya 5 minutes, ya 5 secondes. Moussala, eza papa na maman. C'est ça, mesdames et messieurs. Yo maman mukolo boye. Au lieu de s'engager na mutu moko. Au komi na ba position kili. Les salaires, yango ana tomoni. Nous autres maman, ils sont sacré. Nous autres papa, ils sont sacré. Mais beaucoup mi ko bimisa yango na ba réseaux sociaux. Congo central. Mboka oya biso. Ngana za Congolais. Tozana ba province belé. Oyo ngai naza ko se retrouver na kati. Mesdames et messieurs, image ya Congo central balingi babibisa yango. Heureusement, tu insistes à qui? Batouane, il faut balongwa. Batou balongwe. Oh la côte sika, il faut l'accès. Exemple, ma Congo central et se développer. C'est ça, mesdames et messieurs, parce que Makambouza est belé, Mimi Lelo à perdre. Yo Zalarana Mobali. Bobi Maka déjà depuis ce qui combien d'années. Oza les sous na Mobali Moussous. Infidélité. Bomoni et sous quel Mimi Mabe à perdre boulot. Bakangi a commis kokende na makala. Boroyo Kayeo Akie Makala parce que ceux qui vice-gouverneur a porté plainte ndenge babimisa ki ba nudité na ye. C'est plus grave encore. Mimi a risqué 10 ans d'emprisonnement ferme. Likolo nini yabilo ramikie. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Tout l'équipe dossier Oyo, ça fait pitié comme on a Serboé
contre Azamuta Mbilinga Mbilinga. Au lieu à s'organiser, mais Azamuta Mbilinga Mbilinga. Osana ndaku kitoko. Mais oyo kotisi obimisi. Et sa vie privée les sous-soutés, ou est commis vie publique. Makambo zalaki nango privé, bobimisi yango en public. Et commis sujet. C'est ça, mesdames et messieurs. Donc voilà, eteya. Bato yo, ba message ko sala yango. Toleki dossier oyo, une cinquantaine de personnes mortes dans un déraillement de train au Tanganyika. Bato bakufi ebele na kati ya Tanganyika. Tanganyika mutu oyo azali gouverneur kuna eza Zoé Kabila. Zoé Kabila azali leki ya Joseph Kabila oyo azalaki ex-président. Soki Zoé Kabila lilo aza gouverneur eza parce que aza ko se préparer lobby to lobby kuna akoma pe président de la République. Bazo rêver. Il est permis à tout le monde de rêver. Mais makambo zo leka na kati ya Tanganyika, même ba peuple congolais ba osepelate. Détournement epai. Bambongo ezobunga ya l'État. Zoé Kabila dernièrement alingaki asala recensement abana kopesa bato ba identité. Lelo bato bakufi na train. Train baluki, banzela mabe. Tous en a besoin. Bino bato bosa ba gouverneur, beau faire développer ba province na bino. Bon la qui de quoi vous êtes capable pour na tout monde comment est-ce que Tanganyika ezali ko se développer. Zoé Kabila a délégué bato pour na ba kende kota la place bato ba. Mesdames et messieurs bato ba koufi. Bato ba koufi. Tout monde qui dernièrement a on a boy côté la bino ba image. Camion, bus et balouki et sali 3 shit, 3 tonneaux. Batu ba katani mitou, batu ba katani baloketo. Na kati ya mboka moko boye, fala ka approche ba Congo central, non Congo central te. Eza na mboka moko boye na bosani kombo wana. E bande ko kene direction à Kinshasa. Batu ba kufi ebele. Excès de vitesse, il y a un chauffard. Ça fait pitié, alors, Makambo et na kati ya Tanganyika, prochainement, Tomoni, Nani, Moïse Katumbi, a sali ba déclaration, ya rolobake, a sepelité, et puis a zosenga assistance ya gouvernement. Tomoni ilunkamba alobi yango pe que il faut ba dépêcher batu ya ba membre ya gouvernement pour na bala la dossier oyo ya bandeko na biso ba kufi na kati ya Tanganyika. Mesdames et messieurs, pour na dossier yango torozanga te pour na koya koyebisa bino susu makambo belé sur dossier à déraillement ya train. Matungulu oboyebi azalaki na kati ya Lamuka. Depuis Félix Tshisekedi a PCA poste na kati ya BAD, Banque africaine de développement. Matungulu akoma ko seka akoma kitoko. A passé message. Alobi azane bien na poste oyo Félix Tshisekedi Tshilomba pesi. Alobi makambu oyo basalaka na kati ya Lamuka ezalaki makambu moko oyo liya ebebisa mboka. Wana nani Matungulu. Alors, to croire ye, to croire te.
to croire poisi poste to croire et bon so ka zo ki poste été to ngai to mona alinga abanda koloba, ça dépend d'une personne à une autre. To moni awa papa ona la kisaki bino ndengi akomi biloba loba lisanga bonganga parce que balongole na poste lelo baye kotia matungulu azanani matungulu ex membre ya Lamuka lelo ba pesi poste moko influent akomi ko seka kokumisa Félix Tshisekedi Tshilombo. La politique c'est un monde d'intérêt. Soka soit qui a ngoté ani pe a changer discours. Ndenge moko to moni ba Denis Sanga bakomi ko attaquer Félix Tshisekedi Tshilombo. Ndenge moko bomoni ba nani papa oyazaki rebelle oyazaki ex ya Lamuka akomi ko luka ko déstabiliser Félix Tshisekedi Tshilombo. Les politiciens cherchent l'argent et non pour les intérêts du peuple congolais. Voilà, mesdames et messieurs, pour clôturer, lobby, émission à lobby, il y a le 11 septembre. Tout ça là qui émission tout le bela qui makambu ya serveur ya RDC Oyo et ça na Rwanda. Pour compléter cette information, mesdames et messieurs, na moni article moko Oyo et Bima, il y a de cela 1 an ou 2 ans. 1 an. Na 4 articles wana, Mundele Oyo, comme on a Edouard Snowden, Mundele Oyo aza membre ya CIA. CIA et un service secret. Oyo ba ya renseignement. Papa Oyo Edouard Mundele Oyo aloba ki yango déjà que la RDC Congo na biso est le pays les plus écoutés et ça pays Oyo bacha biso à l'écoute et ça pays Oyo ba service misusu ya renseignement et yo kaka biso makabuto surulaka makabuto lobaka na ba téléphone bango ba enregistra kango. Mesdames et messieurs, toloba kango lobby serveur ya Congo et ça na kati ya Rwanda yango ndezo permettre ba Rwandais na ba étranger misusu ba infiltrer biso facilement. Mais Mundelo aloba yango Edouard. Les pays les plus écoutés par les services de renseignement, ils sont Congo. Comment est-ce que Bakuyo Karabiso n'a pas de téléphone? Parce que un pays au Babengi Rwanda, et ça pays où elingi biso ba Congolais té, elingi est déstabilisé biso, ils ont teka d'informations dans le monde entier, il y a ba Congolais. La RDC, pays les plus écoutés d'Afrique par les services de renseignement. RDC et Zamboka Oyo, quand on parle de du service du service de renseignement, et ça un service de renseignement il y a Congo. Et ça peut service il y a renseignement il y a pays voisins. Niveau oyo bayoka biso, niveau oyo ba infiltra biso na télécommunication na Afrique mobimba et ça na pays mon côté oyo ba infiltra bango bongo mondele na zolo bayango. Donc lokola na épinglé yango na dossier oyo na yebisa kibino ya émission il y a le 11 septembre sur serveur il y a télécommunication na biso ezalaka na Congo te bala ki sa biso ezalaka te data center
ezalaka te na Congo, ya RDC ezalaka te. OCPT et Koufa. Félix Tshisekedi Tshilombo, vous êtes le président de la République démocratique du Congo. Zongi c'est la biso biloko wana. Parce que ekoki peut ko affecter yo. Makamuna ozo solo na téléphone, bazo yo kayo na mokili mobimba. Service ya renseignement ba pays mususu ezo yo ka makambu ozo solo là. Alors, où est la discrétion d'un président de la République? Il cause à la terre. Lambert Mende, asalaki ministre, boka aya koloba makamboyo. Boshab, asalaki ministre, boka aya koloba makamboyo. Ba ministre kili, ba salaka ba ministre, boka babane koloba makamboyo. Tangu tokomi koloba yango, ça veut dire que makamboyo, il faut si là. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tokomi na souka émission Oyo. Félix Tshisekedi à Bruxelles. Normalement, na pensa ki ngai moko na kende na équipe nanga. Parce que naza na tiyo Oyo eko facilité nga pour na interviewer ye moko boui. Naza na ba question moko ya sûr. Oyo soki na tuni Félix Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, vous recevez un résultat. Mais possibilité ya kosala ba voyage wana eza mokie. Ba moyen zo kokate pour nanazwa na équipe na ngai to kende caméraman na ngai na mutu na nga sécurité. Tokende na Belgique, il faut hôtel, il faut transport, il faut moins, tout ça là bien équipé. Ça demande des sous, de l'argent. Donc moyen nga di pumba na kende kuna ezate parce que tout ça là qui na kati ya Suisse, na Genève, na place ya accord ya Genève et Banda. Personnellement, j'ai dépensé de l'argent, je me suis sacrifié, je m'étais sacrifié pour ça. Ça m'avait coûté beaucoup d'argent, déplacement. Dieu merci, mais là, en Belgique, moi, il y a Bino bateau, bomoni qui est important, depuis que je jouais le roman au Kuna. Après que ça là, tout ça ben information sûr. Alors, bas ça la cannabino. Oh bon que c'est bon, bon contacter biso, numéro na biso ça l'a toujours affiché. Bon comme la biso na email na biso Congo France 100d @gmail.com. Bon comme la biso to bobenga biso na numéro na biso oyo bobenga la biso chaque fois pour na bo proposer biso quand même makamwa bien et ko sala biso kitoko. Merci beaucoup. Na remercier bino mingi na bosanité. Bandeko oyo bosa na kati ya États-Unis d'Amérique. Oyo bosa na kati ya États-Unis. Agence Moko Kombo na yango Ezipak For l'Est et permetaka ya kotinda bakoli biloko na kati ya Kinshasa. Agence yango yangoyo Ezipak For Less. Agence yango yangoyo Ezipak For l'Est. Bazo tinda biloko à partir ya le 22 septembre oyo izo koma na matadi. Buzana besoin biloko na bino e koma na matadi osana voiture osana ba bilokos na yo. Osomona moya ko tinda yango te bo contacter bandeko yo. Bandeko yo baza na possibilité ya komema biloko
pe ya kokoma nango na destination na kati ya RDC pour na bino. Alors ekosala biso bien. En tout cas bakomi yango wana mission ekozala satisfaisante. Bo contacter bango comme na bango Ezipak for l'Est. Boyo Kango. En tout cas, na remercie bino mingi. Na yebi que prochainement tokolobela lisusu makambo ebele. Nzamba lola apambola Congo. Oyo aza na mato ya koyoka ayoka. Oyo aza na motema kondima andima. Oyo pe aza na motema koboya. Aboya. Le Congo sera libéré bientôt. Merci beaucoup, Ezipak, Happybox TV. Au revoir, à la prochaine. C'est notre service de conciergerie qui achète les articles aux États-Unis ou vous laissera acheter vos articles en ligne et les fera livrer à notre adresse où nous les emballerons et vous les enverrons à moindre coût. Pour la promotion 2019, nous allons passer avec notre truck pour récupérer les cartons chez les clients à leur adresse respective. Kansas, Champaign, Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, Virginia, Maryland, Raleigh, North Carolina, South Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana et Texas à partir de 10 septembre. Départ au conteneur prévu pour le 20 septembre. Ezipak, à côté de vous. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Envie de voir vos chaînes préférées du Grand Congo, africaines et autres, obtenez pour Happybox TV. Bolanda biso na Happybox TV. Ça veut dire décodeur Oyo, ils ont la chaîne nyonso tout le monde entier, surtout en Afrique. Pour na bato nyonso, pozo tuna, bolobi makambo Happybox. Nga naza musika na kozwango wala. C'est facile comme bonjour. Ok na site na biso happybox.com. Kaka nde boboni ba komi wana. Obeti na acheter box. Okoti au contacter biso to vous expliquer comment nous kosala pour ozwango et pas ya distributeur na biso baza partout dans le monde. Happybox, c'est le meilleur de tous les box. Des sports, des films, des théâtres de chez nous, avec des chaînes exclusives comme Télé Maboki, chaînes religieuses et chrétiennes avec Happybox TV, vos chaînes préférées accessibles directement sur le smartphone et tablette. Attendez plus, achetez votre box Happybox TV à 50 € plus un mois de gratuit.